Bonsoir balandi nyonso des shows Denar TV. Merci au balandi des shows Denar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es un sujet mususu ya pasi. Moi si abomi mobile nae na Londres. Abomi ndenge ni zala branché na pesa au détail. Maman na biso abengi ngai cousine ya papa na biso cousine ya papa na biso Titi Blondie. Titi Blondie ndeko na biso mobali kaka ndenge na tie photo na ye awa ndenge ozomona wana. Ndeko na biso Titi Blondie aza mwana Londres. Papa oyo aza mwana ya Londres, a vivre à Londres. Quel est le problème toke na détail? Papa oyo balingana ki na mwasi na ye mami na Londres kaka ndenge moi na tie photo ya mwasi na ye. Kaka ndenge moi na tie photo ya mwasi na ye pe mami, bango wana mibale mwasi na mobali. Balingana ki kaka ndenge mwasi na mobali balinganaka basala ki vi na bango ensemble. Mais par contre famille ya mobali, famille ya papa na biso Titi Blondie bazo réclamer balobi dès le début ya bolingo ya mami na mobali na ye makambo ezalaki penda bien te. Ata façon o bango balinganelaki na début ezalaki kolingana moko ya bien penza makasi te, balobi ezalaki juste un moment. Papa na biso Titi Blondie abandaki kotambola kaka ndenge bato batambolaka na nzela bakutanaki na mama mami mwasi na ye mami en fait. Balinganaki na mami basalaki bolingo na bango kaka ndenge ezalaka. Mais par contre kaka kuna na Londres ba pasteur o bayambaki bango o bayambaki Titi Blondie na mami bayebisaki mobali, bayebisi mobali, ça veut dire Titi Blondie que mwasi oyo landi aza mwasi moko dangereuse. Rien que la vérité. Aza mwasi moko dangereuse, c'est-à-dire mwasi wana abomara mibali. Parce que mobali liboso akufa pa na ye yango wana te, o eza deuxième mobali akufi na maboko na ye na Londres. Na yebite, est-ce que yo ozala pe ba accident kaka nde yaka na vie ya mutu mobali akufi, ozu pe ya mibale akufi, comme poko zo ya misato akufa. Je ne sais pas, point d'interrogation, ba maman peut sa réponse. Parce que des fois aussi, dans la vie, ma ramsou se yaka oki peut comprendre. Et cause à la paix, ba mort moko naturel, mouta koufi, topé ba mibali bazo koufe la yo, topé ki cause à ba mort moko suspect, o ke yo mo ba msusu mwasi ozana misala mabe, to yo moko mwasi obomara mibali. Entre guillemets, à vous les claviers, biso tozo sala kaka li solo ndenge ba pesi. Ndeko na biso Titi Blondie babalani na mami, mobali ya mami ya liboso akufaki alingani na Blondie. Blondie azalaki na fiancé na Kinshasa, mais kokuta na mami Blondie a abandonné fiancé na ye ya Kinshasa, alandi mami balingani na mami, mais bayebisaki déjà Blondie au départ que keba na mobali wana akufela, en fait keba na mwasi wana mami akufela mobali. Na boina lo bapendaki aboma mobali mais akufela mobali toke na ondengo wana. Bobiso tout ça la émission na katikati to za rencontre mutute pour mutute akufela mobile mais ba yebisaki déjà Titi faites attention par rapport ya ndenge mobile na ya akufa par rapport ya ndenge toyoka, c'est comme si il y a un entre guillemets ya lingaki mwasi ba continuer na mwasi ko vivre na mwasi après bana mibale par comportement mwana mwasi o mimi kaka ndenge na tie photo na ya ndeko na biso mwasi mimi. Par comportement, balobi azana comportement moko très difficile. C'est-à-dire des comportements macaques. Ba comportement ya basi ya mabe, c'est ce que j'allais dire. Mwana mwasi oyo akabola mobali na ye na ba camarade tout. C'est-à-dire mwana mwasi oyo asala ke mobali na ye akabwana na ba camarade tout par rapport ya comportement ya mwasi kaka ndenge na tie photo, comportement ya mama oyo mimi, comportement bizarre. Akabola mobali na ba camarade. Pourquoi tu évites point d'interrogation? Mais oh bakolo balobara peut-être les lo soko comprendre te lobby oko comprendre. Na sima mikolo. Mami ba problème na mobile na ye ba problème asali effort ba kaboni na mobile. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre na tuni boy. Yango basi apoto nyonso balukaka ko kabwana na mibale. Ezaka nini? Kaka mbongo ya bana ou bien mususu ka nde baoboma mibali yango bango mo ezaka kindoki parce que bato mususu bauta na kindoki depuis Congo baye nango na poto kokasa te mutu so amati avion aye na poto nde kindoki esili non mutu so akola na kindoki ata amati avion ata amati bateau a changer pays aye na kindoki na ye
yo na ngena tuna kotona bobomaka mibali yango eza kaka pona mbongo bana ou bien bobenganaka mibali yango pona mbongo bana ou bien eza juste kindoki kaka bobomaka mibali na bino eza pona mbongo bana ou bien juste kindoki nakangi parenthèse na ngena loba ndingo na pour comprendre côté tozokeni Mimi asali effort akabwani na mobali na ye bakabwani na bana mibale atiki Mimi na bana mibale récemment Mimi autaki Kinshasa akendaki voyage na Kinshasa azongi na Londres iska bazala kuna na Manchester na Londres Manchester ba vivaka mais par après basali déjà 10 ans de séparation depuis bakabwani ye na Titi Blondie depuis bakabwani na mobali 10 ans de séparation Mimi tango auti Kinshasa azongi Londres abandi kosala neti ke azongisa lisusu bolingo na mobali abandi kosala neta flatter mobali kobenga mobali tout ça bablo mo neti ke non azoluka bolingo na ye na mobali na ye ezonga mais bolingo ezonga kité par rapport ya ndenge mobali amona yi ke sans ezosala lisusu te juste après les jours mami abengi mobali na ye alobi ke non yaka na ana besoin oya ko signer mikanda moko awa pona bana. Parce que baza na bana na kati c'est tout à fait normal. Baso la paix à un moment, c'est tout à fait normal. Aki ko benga epé aya ko signer mikanda pour na bana. Là on ne disconvient pas pour bana bazayi na kati. Mais chose eza na kati bazayi na 10 ans de séparation. 10 ans depuis bakabwani. Ndeko na biso Titi Blondie azalaki pa ba camarade na ye kaka ndenge ezalaka vandi azosola na ba camarade bakoma même prêt à manger, biloko kolie koma prêt pour balia. Moi si na o mami abengi par téléphone non yaka na problème ba papier moko eza wa yo il faut signer yango pona ba passeport ya bana. Ndeko na biso Blondie kaka ndenge ozomona ye na photo ndeko Blondie atelemi akepa ya mami kokoma pa mami nde sika problème eke kokomela ndeko na biso quel est le problème toke na détail côté. Donc voilà on est sombele suka na bisanga côté problème eza yango côté flou eza na kati ya histoire o yango. Mami alobi ta mobali ayaki kotala ye bafanda ye na mobali na ndako mobali abandi koyoka bien te mobali ayoki bien te ayoki malaise ayebisi mami abengela ye taxi po bamema ye azonga mami ntango akei koluka taxi na retour ntango azoya akuti mobali akwei na baescalier yoka kote nga na comprendre nango bien te oyo eza siko kote nga na nini naloba moke na kati ya histoire oyo yo okei kobenga taxi oyo okuti mobali akwei oui taxi yango oyaki nango taxi emonani te eza déjà flou parce que tango oyaki falaki normalement taximen pas azala wana parce que okende oluka taxi fallait taxi emonana ekoza pe taximen aza wana taximen loko akwei totyaka na taxi tokemba moko hôpital mais na lisolo balobi akende koluka taxi tango azongi aye kokuta mobali akwei lisolo ya taxi na kati ebungi est-ce que taximen ayaki soki taximen ayaki taximen anga azala comme témoin que non tant toyaki na madame oyo toye kokuta mobali ne akweyaki mais lisolo ya taxi na kati wana ebungi en fait lisolo ya taximen ou bien taxi ebungi mami alobi ntango azongi akuti mobali akwei ntango akutai mobali akwei ayaki na taxi ou taximen ou bien azongaki ye moko yo kende oluka taximen ou bien taxi ozongaki yo moko ndenge nini nakangi koto wana engaki na comprendre mwa moke koto wana ponga pe na comprendre te bon tokendeki lisolo eyaki abi akuti mobali akwei na baescalier abengi proche ya mobali ça veut dire abengi camarade ya mobali ole obenga ambulance yo préféré obenga camarade ya mobali po camarade ya mobali asala nini yaya toza na poto s'il y a un problème na vie ya mutu ba problème concernant la santé la première des choses c'est l'ambulance attention ko obenga camarade ya mobali mais la première des choses c'est l'ambulance obengi ambulance et après ndo kobenga famille ya mobali c'est ça okobenga proche ya mobali soka aza na porte voisine ndo ki kokende toke porte baya mais soki eza ya ba téléphone mutu aza déjà ya kokwea yo kobenga ye po ya kokoma na air nini point d'interrogation à vous les claviers babengi ambulance ambulance bamemi mobali na hôpital bakena mobali na hôpital problème ekomi nini makila emati ye na mutu koto pe na comprendre lisolo te bato bayebi moi médecine makasi bo répondre biso est-ce que mutu ba ko vanda ndenge ovandi bo eza pe na ba maladie musu ezalaki makile mati mutu na mutu parce que maman lobi tant bakena na hôpital problème à papa ezalaki balobi ke makila emati ye na mutu makile mata mutu na mutu je ne sais pas soki batiaki yo mutu na se makolo likolo peut-être na ebite mbamsunga pe na ebite yango na sengi
bandeko bayebi médecine makasi bako répondre. Makile mata mutu na mutu soki babeti yo eloko. Makile eko kangama mpe na mutu. Makile eko kangama na cerveau ou bien ndenge akweyaki na ba escalier ndenge ya expliquer. Yango makile kangami na mutu ou bien yango makile matie na mutu. Na ebite toke na sujet. Balobi ndeko makila ekangami na mutu. Bakena ndeko mobali na hôpital. Bakoti ndeko mobali na hôpital, ndeko mobali aumeli na hôpital, solution ezwami te. Du fait qu'aumelaki na coma na ba appareil batiaki ye docteur abengi famille ya ndeko na biso Titi Blonde. Baya parce que bangi balongola ndeko ba appareil et kosimba lisusu te. C'est que moi je sais ce qui mutaza na coma et que docteur asengi bino balongola ba machine, c'est qu'il y a pas la vie. Ça veut dire mutu wana chance eza lisusu te, c'est la mort. Nata ona balobaka bozwa ndeko na bino bosambela nzambe nzambe azongisa ye na bomoi mais pona bata mokili tosuki ndenge wana. Ça veut dire quoi? Mutu tango akoma na suka na malade soki ba docteur ba se décider balongola ba appareil, ça veut dire pona bango décision finale que mutu wana kobika lisusu te. Parce que maman lobi ba docteur faut balongola ba machine ba infection ekoti ba mambebele et permettre lisusu te ba continuer kotika ye na ba machine mais mutu azalaki kobeta motema mutazo respirer. Tant balongoli ba machine abandé ko respirer mais avec difficulté et c'est vrai à ko respirer sous bien te po balongoli ba machine. Et dans l'hôpital ceux qui déjà décider balongolo ba machine ça veut dire okobika te. Ça veut dire docteur azob sabino na langage moko techniquement que mutu na bino il y a pas une solution pour lui donc c'est la mort. Balongoli papa ba machine balobi bo sambela nzambe ayokela ye mawa azongisa ye en vie mais esimbaki te ndeko na biso Titi Blonde akufi. Alors problème o esali mawa mingi na motema pe pasi pourquoi bandeko bakolo mobali bakolo ndeko na biso Titi Blonde bazo réclamer balobi ndeko na bango façon ya akufeli ekufeli moko o eza un peu suspect o eza un peu flou parce que na tanyo so azalaki ye moko azalaki en bonne santé. Juste le temps de se déplacer pour akende pa ya mami ndesika problème eke kokwela e subitement ya koloba ke makile matie na mutu. Est-ce que eza juste mort normal ou bien eza mort moko o euti na maboko soit ya mwasi na ye ndenge famille eza ko réclamer? À vous les claviers. Sauf que ezope ça passe komona ke ndeko azalaki bien ake kotala mwasi kaka kota kende kotalela mwasi nde akwei kaka kokweya wana bakene na hôpital kokena hôpital wana pe liwamba la moko. Moi flou eza na kati ba famille ya mobali bazo réclamer balobi des choses de Nar TV. Lobela toza na besoin ya réaction publique. Problème eza wana chose grave na kati. Mami ndenge bakabwana na mobali. Comment yo okobota na mwasi bana? Bana babengaka papa na bango tonto. Oyebi ba comportement moko eza na poto basi ya poto. Non. Tala makambo eza ebele na poto o mususu soko yoki mawa. Bana oyo boti bana o nga na boti na mwasi babenga nga tonto babenga nga tonton de. Boko benga nga tonton de yango lo mona nga na loba poto ba papa bana mibali. Papa tozalaka ba responsable tozalaka pe ba papa. Ata basi yango baza maboma ata basi yango pe ba bandoki oui mais quelque part tozalaka ba papa. Comment ki kondima bana no na ndako babenga ko tonton? Parce que babi papa na biso Titi Blonde ba anemi balé babenga ke papa te babenga ka tonton. Yo bana oboti babengo tonton, tonton ya ndenge ni. Tonton ya wapi tonton ya ndenge ni. Moko boye biso mo pe ba papa tozalaka na moi sens de responsabilité. Totika ba laisser aller mususu na banda entre biso na basi na biso, biso sala mabe. Sauf que toza wana te loka na ngana bakisa na kati na ngana bosa na bana na ye moko mwasi a intoxika bango. C'est-à-dire mwasi apesa bana déjà idée ya mabe. Bobenga ka ye papa te bobenga ka ye tonton. Mais ba maman il faut pe boyebaka. Boyebaka ko pesa éducation na bana dès le bas âge. Papa ya bana na yo babano ye moko aboti babenga ka ye tonton. C'est quelle éducation? C'est-à-dire ndeko na biso mami a changé combo na éviter. Oyi blo mususu ko comprendre mutu kaza mabe boye ba mona ba trace mike yango mwe na pesi ba trace nyonso bino mo bo répondre. Maman oyo azaki na kombo mami ba bien na Londres na kombo a mami automatiquement na Facebook na ya changé kombo akomi na kombo ya Sharon akomi na kombo a Sharon. Pourquoi au changer kombo? Parce que yebi ke yo bomaka mibali peut-être na lobby te ke na confirmer bomaka mibali na tuni
parce que ba soupçon ezouta au moins blo mususu ba acte ka oyo zo sala yango ba okangelo ndoki ba acte mike ozo poser yango pe bato ba comprendre que non yo za derrière les problèmes clair et net. Pourquoi yo zaki na kombo a mami mais actuellement na Facebook au changer kombo komi Sharon. O comme Sharon par rapport à quoi? Pourquoi au komi Sharon au longo li kombo a mami? O lingo zipa identité. Pourquoi ta na mobile mususu oboma? C'est ça. Yango côté pe ba suspecter maman. Oh, voilà pourquoi tu es kobet alerte. Ndeko na biso oyo na kombo ya mami actuellement atie kombo ya Sharon na Facebook. Tout ça là na yemwa ke bandenge famille ya mobali balobi. Tout ça là na yemwa ke ba po abomi déjà deux personnes na Londres. Aboma mobali ya liboso, abomi pe mobali ya mibale. Est-ce que yem tabomi bango to ezaka ka ba mort naturelle mais ils ont coïncidé toujours na maboko na ye. Point d'interrogation à vous les claviers. Yoka, Sokotanga Lomba Luso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Des Shows Denar TV Ota la réalité. Benganga numéro na gravé na WhatsApp, benganga pesanga ba information ya bien, pesa biso ba sija bientôt le belango. To alerter ba maman et ça la bien. Aimez votre émission, commentez, partagez si vous voulez bien et que ça la bien ma casse pour to développer to kenepe liboso na compte ya communauté congolaise. O to linga to le banakata sija wana yango. Est-ce que mibali nyonso o bakufi na maboko ya mama o ezaka ba mort naturelle to mama ye moko aza derrière liwe ya ba mibali o ba okufa to yebite papa bokabwana ki 10 ans azalaka bien bosolaka tout ça bien juste à s'approcher pembeni na yo après 10 ans pona koya ko signer ba papier pona ba passeport abana papa akoyi na ba escalier ndenge ye moko alobi akoyi na ba escalier est-ce que akoyaki réellement na ba escalier est-ce que basalaki mabende babwaki na ba escalier akosi kobima ye kokosaki akoyaki. Est-ce que abambaki eloko est-ce que mobali yake na hôpital lobi makile matie na mutu makile ko matie na mutu kaka ndenge akoyaki na ba escalier amwe zaki ya ndeni oya okokweya po makila e matie na mutu mwana mobali ya mukolo boye akoyi na ba escalier makila e matie na mutu. Est-ce que c'est vrai ou faux? Abambaki eloko asalaki eloko ou bien ezanini kindoki tonini to éviter à vous les claviers par rapport à histoire ndenge to beti yo ki kolobani na kati. Des Shows Denar TV ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur Des Shows Denar TV, Des Shows Denar TV au centre. Jamais je me mettrai ici parler contre quelqu'un, non. Tout ça la émission au centre, mutuna muta comprendre. Soko koya poto lo ba obwena bwe non. Soko za na posa ko finga pe yaya. Basi tia ofinga na moni yango ebele na moni kuna mususu azo finga muta osala ba émission azo finga ye pe muta azo tala ye azo komela na ba message bazo fingana oke na site wana ofinga ti olembi boko finga na kuna ti boko lemba mais awa ofinga te finga raté ya awa te zaka na besoin ba maman ba comprendre ba maman ba zwa maele bato ba longwa na ba erreur. Voilà notre ambition sur Des Shows Denar TV et zala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakoya. Ciao.